Comment bateau ba poussaka yo o tambolaka na bango mettre fin na ba concert bilongi na bango mona na raté. Comment les invités peuvent prendre la place ya ba col orchestre? Tout le temps c'est l'invité qui vient au bazo ba otira ba otamba yemba mais après na ba studio bango mutu baza raté. Voilà on expliquer loko yo zalaki il faut amona pour participer qui. Mais bino ko temi loko ba choriste to éviter. Ezali église ya nini toni. Tant que concert à bon il faut que tu aies un espace bayemba ils ont utile. Donc c'est fait pour bayembiter. Mais bayemba tende. Mais chez ta ebo yemba. Faut ta la vidéo mo sali na Côte d'Ivoire. Ba malelo ba comment aussi ma proposition mo to pesa ba espace. Tala zela mkolo faire aux opena temps. Alo la rubanga akepene pa wera ndenge héritier kenda yo comprendre. Le seul est là où beaucoup de rencontre ya bango mibale au mona mukili ndenge ko telema a gagné ba yuma poani ya ma franc le bango ba embate fini le stress na kati ya États-Unis restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika communauté congolaise communauté africaine et ça la Spanish même américain yaka o dégusté foufou yaba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba yako mweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tonanga nini ya musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu pa na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa ça veut dire que tozana maluku bande vonyo so ba yebiango. Alors, ma référence, on a la zone économique spéciale de Maluku. Si on a monté juste à la droite, on a entré Vodacom. Na entré Vodacom, on a lié au Komona, cité moderne Africa. Si on a Vodacom, on a cité moderne Africa. On a accessibilité. On a mis tout mogoza jeep, mogoza mutuka yase, mais awata otobenga catch en Kinshasa, ba IST, ba vite, tout ya kana. Moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Oye, pour la choix na yo. Je vous rappelle, batela otoza koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir
partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga, bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge, poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous êtes ébélé sur Afrique Info Télévision pour nous s'abonner, pour commenter. Merci de la confiance et toujours votre frère Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, l'actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, nous avons une équipe Mobimba. Il y a 100% Star. Nous allons prendre ça information en temps réel. Je remercie Visionnaire Afrique Info. Merci à Frank Stemai et à Montréal, Gino Massampo et à Merveille Mampouya. Grâce à Bango, cette émission. Merci à Weya Lepa les 3 fois Mobali depuis Turquie. Et pourquoi pas à Canon Luba qui est statue de la liberté des États-Unis d'Amérique, président à Buffalo. Nous parlons toujours de elle, Dinamour Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon, depuis Paris. Comme je l'ai dit, actualité nous oblige d'être avec elle aujourd'hui. Nous avons eu cette opportunité aux Anaye, tout solo la toyeba, une semaine où à Libanda ya Moka. Tourisme naye il est qui n'engeni ni ya ibiso auti tourisme, auti ka mais déplacement naye akene na passeport le roi mutunyo sauté akene na passeport de service et c'est musalo ya kene ko sala asali yango c'est qu'il y a Odile Manzaka moi Nzambe comme on dit ces pays. Avec elle nous avons des certains éclaircissements. Nous parlons de son excellence Ngama Makana Weranson et le lot après bana bulunyo so ba pesa sous confiance le 20 décembre à Solanaye projet d'avenir à groupe Weni Musique à Maison Mère. Je viens de le dire, il est là avec nous. Odile Manzaka moi Nzambe. On voit dans cette émission 100% Star à qui je dis bonjour. Bonjour, donc bonjour déjà à tout le monde et Batoubalinga Odile Manzaka, déjà na Kinshasa. Merci beaucoup pour ton assistance, Jimmy Belaou, le patron par excellence. Merci infiniment. Merci à Maman Lili Makaya Chou et merci à Zozo Mayoulou. On te salue et par rapport à Game Biké les banquiers, merci pour tout et merci à Trésor Onema. Onema Skan a mis en place l'été de la partie. Et il s'appelle le passeport diplomatique en héros. Il s'appelle Adolphe Tony Lewa. Est-ce que tout est bien? Merci beaucoup pour tout Yaya Chou. Merci pour la considération. Et merci infiniment. Lui, c'est Pablo Mofobo. Comme je te l'ai dit chaque fois, l'argent n'oublie pas son maître. Notamment, on a pu rater ma pémaka. Il y a Pablo Mofobo déjà dans ma belée par rapport à Game. Merci comme ça. Merci infiniment. Merci infiniment à... Yalicien Kofo, on te salue Yalicien Kofo, mon thème il y a maman Eli, mon thème maman Eli et Kofo, tu peux se bambote Yalicien Kofo, on te salue et merci beaucoup à Jérémy Yoka. La voix de Kinshasa. Yoka Chou Yoyebi par rapport à Game et mis en place tonton promo. Merci pour tout pour nos conseils et tout. Et dans le émission T sans que nous remercier Bateau Bazalagi Nanga. On te outimbo comme musique na bokasité à le roi de la forêt ou isa famille Ngiama et ni même pour faire déplacer Odile les mandats kana que na mon appel dans mboka parce que Bateau balobara trop. Donc merci beaucoup mon papa chéri le roi de la forêt. Nzamba tombola yo Barcelone ou ezozanga mais na yebi ke zangate.
tout ekoka monter ma maman si des Mampata et maman a exaucé et dit merci pour tout et les londes de sur la bouée les acquis inauguration il y a école ya maman si des Mampata les acquis les lots j'allais être là mais sauf que fatigue et tout et puis je me sens pas bien mais pour Nambadinga et pour la presse pour nos petites informations bah moni déjà que tous en acquis et tout ça les photos les cadeaux pendant c'est que par rapport à game donc inauguration zaki lelo il y a quoi la maman c'est des Mampata maternelle et tout en tout cas trop les cas on a photos ba image to ya to tsango na manzaka TV to panzango sango pour ba comprendre que cause la moi si artiste musicien za to kanga maboko senga ba 1 euro te et senga ke ba maman nde ba osala ke libota etombwama yango moninga linga bato ba respectera ba maman mingi nazaki wana château rouge ba maman batomboki parce que ya eza bande ko nso ba sara ba émission ba finga bato ba sexe ba maman or que lelo so toza lelo biso mo pe toza ba maman moi je peux pas me permettre na vendre na télé na bande cité bato parce que nga mo pe naza maman ba image to sala rawo lobi ezongaka kobuka na te nga saka vidéo mona 2011 na loba mobile azara fidélité bando bana mobile na oyo kateka déranger moi na nzela c'est un PD nga pona yeba ke mobile na nga za mbijana mbiaka sola bien fona yo kapena 100 lelo ezongelanga 2011 soko so na dekonaka or eza ba maman musu bazongo na contexte mususu or na linga na pesa bango force ke pona ko contrôler téléphone à papa et l'excès ba rebelle pour écouter les locaux yo kanagité donc tant mieux faut comprendre que soko zu mobile no linga o ka yo moko c'est ga yaka fidèle parce que za mibali musu ba yaka fidélité ato le bio changer mbale belé a ozaka ndinga yaka wana c'est que ndima e bongo et là batu musu bayaka omona nzamba te musu akabarate mazara mtema malamu mutu musu akabara makasi mazara mtema malamu te aya bongo nzamba na batu o atinda na bandenge na bango na ngana pesa ba maman force era ronyo kwa makotela téléphone à papa sala foro tchatandunda na babala okotaka mbongo ozoka pon yango na lobaka eloko wana mobali azara fidélité mais ya mibali nyoso pété parce que mobali fidèle pas azali aya bongo oh pas la fidélité aya bongo preuve année au monde même na bible to na ba noko mususu babala ba 80 femmes mususu pa balaka mwasi moko ozo comprendre donc ndama na ba critère ya o ça ila ba na bandenge na bango c'est que makambo to sala lelo so reza bien té to s'attendre nango et qu'on rattraper biso lobi to lobi kuna donc on est là on est censé y a passer information et non consulter bateau est-ce que donc est bien bien voilà merci beaucoup à toi Dieu merci Mbadinga biso to utaki déjà mikili voilà nous avons une délégation à la Papi Kakol Sebondo, nous avons étant que notre chief monté ma ligne d'énergie et notre CG Katakata et tout le monde a été Sankara de Kout d'ailleurs aux Zonga samedi et tout le monde a été Dr Pichou Moussou Azakuna. Merci beaucoup à Maître Ninja, un coup Gillette, à Président Sami, Président Bassersi Transparent et puis Roger Bassincère Condoléances Nayo, Naoto Solonane, Siko Alobi, Naza Fier et Ozana, Ndekwa, moi aussi le Kolayo. Émission Nino, ça n'est pas mes guignema. En tout cas, merci beaucoup à toi, Odi Le Manzaka. Maïe le bimisi une émission même inga na satanda était goko solo la bongo. Merci beaucoup à toi puis Roger Papi le prince de soleil né lobby par rapport à game et mise en place et je m'en suis baissé le grand frère à l'aura de la forêt. Il y a Benganga déjà partir à Mikili. Pour appeler ça ngaba félicitations avec singa je sais pourquoi je t'appelle la Lyon. Oh sali une émission na limite mi game au banda bando ya mbaba te sous solo les bongo. Donc wengeza na besoin bato loko la yoba komata 100. Merci beaucoup à Jonas Simbe, c'est depuis Paris et président d'homme na Lille Plaza la Kiwana. Badinga to komaki lobby quand na lobaki na koti mundele nyongo. Est-ce que to kende bien? To kende bien. Tu as un passeport de service à qui marati. Parce que na nguluté, na kina na passeport à blété. Un passeport de service tant ngamo na yo na ngamo mundela teke, yemo tango simba ngo esenga fois na maboko. Pays mobimbeza. A sokoli maboko alati gant pour simi passeport wana. Olobi? Mundele tant na PC passeport a soko laver na maboko après à tel passeport à l'objet belete maman tiens pour on les a rajeté ba ko roto ko pesili mais passeport à so salaire mon manœuvre aux problème sérieux passeport de service mais faut en accompagner nana repose au passeport ba comment na passeport ba comment ta finga non nous on vient ba tout ça la to yamba ba na bémission OK to za na ba calendrier eza solide so na peso 2010 na zaki dans na média na zo na 2011 na zaki dans mtasala ba nzonzi na ba shiko pululu que son âme repose en paix Andras Tibinga na peso bambote. Vous avez 2011 ça a déjà banzonzing, to na ba 2012 to zongi na 11 wana to ya yamba ba général oleko. To ça a déjà ba mission. Et les autres comprennent que non, ba tout bana succès dans onga odile na ko ketcha bango micro, c'est le l'homme de bana o ba outi na wenge musique à maison mère. To kolobela Fabregas, to kolobela Déplique, to tout autre kolobela, baza bato ba outi na ndako na biso. Alors, on a se permettre de koyamba moko na bango soit à clasher sur moninga. Ba retomber on ezongi la wera. Ndeto se décidaté
to ça to yamba so bat na émission té badinga boleka bo sa émission est-ce que tokende bien bien voilà donc cela veut dire toza na calendrier eza kilo yo yebi c'est moi qui a mené ba Jean Goubal na écran vous comprenez donc to yaki kala ko finga ka batuté et mais aujourd'hui je me suis décidé nazaka na partie on a défendre le logo nanga ko ça il a que ba promotion il y a des temps là comme même caméraman orchestre est-ce que tokende bien oga isankara tokende ne matali ya lobi mutu moko mosala ka misala ebele donc siko lelo nga lelo na kende poto nga mama na bango na zongi siko bato balanda nga na sima ba kende poto ke baboki ngunda na komba likambu ya mama ezo créer lelo problème en tout cas et monsieur Bandi déjà to kota no mama quand tu te permets de dire que aux maman na bango eloko ngo na oto tala pe bandi ko no ebele balobi critère oyo zo mi bengi la mama na bango bazo ba na critère nini oza ba mama liboso après bino boye na sima bangulu te so ya liboso balobi bien ki senzo akenda poto avant akenda na poto te boni boye ko mbadinga au monde bandi kasi ko to bandi ni nango so lingo sana te zelati yo sola nanga bongo ndeni yo zana mukilité mbadinga premier critère mutauti poto ni ngolo bisema mni yo soke na poto yo oiporde na ozala débat na ngai yo ozala débat la oiporde na miro za wapi mutauti poto ko solo ebele te tango aloba oyebi gu oyo ka ko yabi mutauti mikili voilà on a fraîcheur obimisa te so mo po yabi muta mikili was a respecter visa j'ai 4 ans na visa 4 ans mais la bendi une semaine na zo pe na koti mundele nyongo badinga ko buka na tata yo ya te mikili malili oza kuna tuna mbaka de Saint-Ouen Saoudi tuna mbaka de Saint-Ouen voilà oyebite est-ce que oyebike nga na kitaki na mikili na komitie pa mbutalombi na pese bambote na zoki pena defay voilà mbutalombi yo pe na poto bakabeli yo ouais na zoki ko mbutalombi apesa bato bapesa ko bato bapesa ki bongo na za mama Claudine Kino asalela mama na koli voilà na zoki président golf qui sont la côte kolobate les gars matériels candidat na biso considérer ka biso ba mettre Odilon na ba tsaki biso 80 pina kitoko mettre Odilon mons na peso bambote mbadinga omoni lelo ndeto zarabo ne pense pas que nga pona koma Odile manzaka na tene pena na du passeport de service ezaka ponga ina la tara danger te voilà parce que musala mo ko kotelanga na reconnaissance oya ko yebisanga ba kombo ya batu te o bazalaka fidélité ok na poto na héritier to boité bon le ko ke poto na nani cela veut dire bata bongo ba benga ba mutu rouge ok donc bato baza sûreté na kibobango ye moko aleka na nutandi ma poto héritier yo ni moni misanga ngona ndenge un héritier c'est qui héritier c'est Odile Manzaka et alors quoi héritier ça même poto c'est Odile na même yo poto oya kotangela nga te eza nani soleil wanga te mutu amemi poto eza soleil c'est plus sûr te okosiliki nasiliki te tosola me naozongisa ke mutu amemaki poto eza héritier héritier c'est moi est-ce que tokende bien faut mituna ndeni héritier akomena niveau amemi poto ezalaki mpo bolinga yo aire wana bato babanda opesa confiance te mutu moko te na parcours oleka asalaka eloko wana mais héritier mutu asala yango mais yo moko oleka mpe oboya yango ntina poto oboya yango bongo otangelanga yango ndeni babangulu na nga mama na bango sanga balinga bakende mikili te baza sincère tokende bien nga landaki mission na ye basalaki nganga na mikili natalaki mamba oloba abiko dila bengi nga numéro bimi ya plus 33 asala bon point bobenga bapesa biso visa ayebaki sa odile ya pas de mikili siko bango mpe batal babe pitibula ye tokanga secours yeyoti mauvais souvenir au congolais alia mona bébé na njili yo ouais nta bien te ya bien te babengi to bengo secours no moni au secours eyaki ozo comprendre voilà au secours eye pena mona bango tout batie bango na cage ebokende mais siko nga naza pena kondo 13 muta bien te ona ba je n'ai jamais banga mutu mais je respecte mutu non ba akenda poto te poto liboso ke wana pe ya dodani ya kingulu pe mote baboki nguna na kombo kofi babaki nguna odile le tango kombo kofi bonga na problème ne est-ce nga na problème ne muta no tse biso pe na mo problème on kaka ye wana tango na comprendre ke balongole no kese pona nga na tika na ngati est-ce nga na problème ne na problème te so ka toucher na go retoucher na loba okanga mam na loba te na loba ka boyi soko fani no calme la vie na otanga no wera te o mona elongi na ngate na koya awa na mambo wana te parce que nga na yebi place naza nga na loko États-Unis na kotindela lufu message te on n'est pas la même calibre preuve ane yango na ke poto une semaine na koti mundele nyongo na kishasa te yo moni mi malilo za poto wana kasi na moyo na ngo ninga zo pour comprendre je suis un condor donc mutu moko ko sala ko anga zate bon problème ezate biso to ba visa biso nde bango pe ba bana ba 4 ba 5 ans nga na zongi na une semaine bango pe ba mekango te te bana ba 10 jours yango na lobiti ba meka nanu
ngape na zongi visa na ngeza 4 ans ndena za dans 2 semaines na zonga na ngaso poto abeti suta msata une semaine na zongi parce que bango pe ba meka parce que la pompage moi muke on a devoir automatique donc ba fongola mbanga boloba ngana sali une semaine na zongi chassa bino pe bo meka ngonano Odile Manzaka oza congolaise ba beta bino ba famille na mioto boza ba faza na kishasa oya kozongela bango ta tout refait ne comme ninga no monyango bani bani ba tout refait Odile Manzaka tout refait pour la première fois et ya mamdalibo mamdamela dot abanu ninga na Odile ozana ne ngona ozana qui Odile Manzaka premièrement tout refait ba ilbose ya mamdalibo ma merci fait la yoka kaka mais pour la première fois ya mamdalibo ma merci je reviens beli mutu comme ça Odile Manzaka lelo oyo dala ta bamba ta chambre fa la yoka na tout refait kwa mite ba mabele bile mamboko mosala. Donc il faisait venir les choses pour que nous tire pas plus bazo 5 à 1 euro le quoi les kamususu. Après moi m'ta bonga fa na te wa solo di le. Et la maman ninga la te za zara, ils la maman fait la tamana ki. Yo ka batanga kombo ati. Oyi mi ko ba bengena lili wal titailo munaye. O tanga kombo, o ebisiti. Mbadinga. O sona mutasali internet na poto. Ko ba bengena ni? Lili wal. O sona mutasali internet na poto tama ba kombo tanga. Batanga ba ko ba batabongo te. Na poto to kimi kuna milingeleki. Poto comme ka to bi na porte bolango. Et ami batadog oh changement climat zoka na malilo ina moyi ya musiko zongi o matana na wala sko lingo laksake mboke yambi au trésor bolombo les cartes pila mboka sko yambi voilà ya omoni inte wana bimi Diamba o batse inte merci beaucoup Odile Manzaka malilo ah yoka non oh osko komini te OK bien te to comment OK bien te malilo batongo. Merci beaucoup Odile Manzaka. Aussi que le bas est le très capital au Kendaki mission de service un passeport ou les de service. Le lot Odile Manzaka au Keno représenté Mboka. Avant bangulu ba refongola mbanga ba koloba parce que bango ba bata lokuta. Voilà. Ba koli na lokuta ba botam na lokuta. Nga ko le kasala nga be vidéo 100 fois na leader na bino. Le cas lo ba vidéo 1 million de fois. Nga na leader, nga ne leader na bino. Preuve année pour l'accepter na kelele nyonso bota banda ba banda kota. Na comme un poto liboso na bino et puis na comme un poto muto ayebité à trafic te obimisa visa te et puis na kena na passeport de service et tant que nga leader na bino faut sala nga ba vidéo la libolie mata bato bazo ke senga pouvoir na ba boire na ba muto senga pouvoir na malewa ya poto okindoki te et puis faut la bangulu te ya ba ko fula bangulu bangulu ba choc poto mbango secours to kufa petit boulot à ma photo. Donc, on est pour ça. Moi, on va dans salle Odile Manzaka vidéo, c'est normal. Parce que sans rabino pour vivre, t'es toi qui n'en est ma bête. Voilà, on va théâtre. Il faut dire la zala. So, dit la zate, bon, on va zater. Bon, on va le bélanan. Odile va le bélanan. Des fois, on a tiré la bino, on n'est pas mis gagner. Ma balle, ma bino, on va tirer beau sur la nenga, la solage. So, bon, le bané. Bon, le bané. Merci beaucoup le bateau tous la jour ça l'émission tout ça va dire le berozanga mais le merci malheureusement ba peka en France ba la 40 quelques mille vies on ezana tous en 44 je ko yo zo mona 44 mi kate keta ba disque mso bima so ko matana ba 20 000 vies Odile Manzaka to ya to loba ozo un coup bibo o biteka na route na poto na sali yango te coup de tête mitraille na sali yango te deuxième coup mongini zizi ala simba to lo côté oui l'homme ça le baso la dit péno le baquet donc je vais là comme la série oh bon na zo sola na uti poto na sala te lo côté même morote na simba te lo côté o arai gaucher zate pendant na kutana na lo kapeda ke mutu nini on ngapeda ko zo pena un coup bibo avant non na mabele mais diebo par rapport à Gembo biso zaki na Paris 11e to kutana ndeni merci na Paris 11e Odile Manzaka Paris 11e to kutana yo ada kisa baza ba fazer ba ndako ba $10 ba $5 Odile outi France outi France na passeport na bat momba babio mutabekisa na bango na poto nanyo walo wana komeza ça émission za kombata komeza ne bokechu mutabekisa bango bokechu abekisa bango nini bon bakepo na komo artiste musicien congolais lokuta bala ça jour on va kende na kombo na babi mutabekisa bango bokechu abekisa bango pona c'est ilandelo yeba batado danti. Merci Odile Manzaka lelo outi poto pona musala mission de service ozali na poto poto faut ba bien o ba poto ne tia yase oh tu sois obligé nga et so on est obligé nga la plateau na nga et puis est-ce micro et qui hôpital hein hôpital pour ani bon on doit outi poto wa le observer micro za na kishasa d'ailleurs faut ba no mission fait micro te so outi hôpital ba rond poil le na ngwa hein so parce que le gwana na okimo zo na suka OK badi oh
Yo vous la pembo qui m'a bloqué. Bon virisi ya micro ya mi ba na comment. Merci beaucoup, j'aimerais bien. Les lots oyo to moni na salle obi qui na Paris wana. Jamila Tirbo. Jamila Tirbo. Jamila Tirbo. Yo monte na dose voix. Jamila Tirbo. Wala bateau yo. Wana soko moni Jamila o moni basilengi. Bango batambolaka esika moko. Voilà. Bango siko mikolo pozwa bango faut que na base à golf kizola. Apesi ombote Jamila Tirbo. Rolata ndenge olingaki. Eza ngona palais oki koli pena boya. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Toya Odile Manzaka oti poto to mono na salle, olobi wenge musique à maison mère. Dans une semaine d'aboza na poto bokebeta concert boke na salle nini et bokebeta na province nini. Non badinga biso to kobeta pena na basali ndenge oloba na to kolobela ngwa te. Biso za bata ba propagande te to tikela bata propagande bata ba député propagande na bango. OK. Biso musique eza ki place ba kena mbunda place kobeta bokoyoka kaka. Mikolo ndemboke komela mboke komana motia mabena dodan makasi. Donc tokoya opesa bito obeta na salle boye komi oboye te simbete. Bato bazela biso tokendaki poto pona kolakisa bato. Que mangambo bango bakoloba eza ote biso toza nango. Est-ce que tokende bien? OK bien. Ah na roya olobaka ke bato balanda biso mardi, mercredi, na rond-point qui prend jeudi. Et si on toujours répéter chaque jour. Et puis bon, ça peut malem moroté. Putain de merde, excusez-moi. Donc bato balanda biso. Musika sika depuis Paris ya na peso basalam ya musique ya basalam na yo. Donc on va vieux ba cadrer biso bango tout pendant tout cas na peso no mbote tout le monde ba ko talanga depuis Pomba merci beaucoup. Olivier merci, Brigade Sarbati merci, Cambodge merci, Ilele merci beaucoup. Brigade tout appeler nga champagne Gaya Sarbati, la famille est sacrée. Merci beaucoup. Merci à maestro Fabregas. Chomi a bisinga lobby bango ba yo sangona nga Paris ndenge nini. Bazo répéter pour Fabrica Zakati répétons. Abando sepela bia le roi de la forêt. Mutakoka na za la raté. Bato prince ni nabi odi la zone à Paris. Alia na ba mbisi. Na ba restaurant belé. Na ye na Mambo Galaxy. Na côté poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minere te. Haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi. Mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi ajoute vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko no sa mboka pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hado sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or ke ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapinalisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Le roi de la forêt, c'est le côté banda qui cause là. C'est quoi la minute de groupe bimisa pe odile au papa déjà bimisa qui. Donc les loko bango banda ko se soucier nango bakenda ba voyage mais odile na bango. Mais bana chote yango ba betaka tolo odile na biso ya wenge. Donc ba mona ke so ba bimisa odile na nous presa bimisi ete et au ça bien te. En tout cas sikoyo bango mo ba go bimisa odile na ba batambusa ye au papa déjà sali yango. Maestro merci beaucoup. Alobara bien pour nanga na yo kaka. Atana zate je n'ai pas me foyer bisanga chomi o bisanga. Merci beaucoup maestro et yoza fierité lelo ya wenge. On a mis bâton pour répondre à la question où est Lobaki et au laxine de la papa salagé puis la télé ma place au Lobaka tinate au moni tinate nele ki tina na tina bato lobi bando sango dit que no bamba bambo na wengo bamba bambo na orchestre odi le wera lingaka ote odi le melelo doit na réponse à la question na bango ya moni Fabrigas à Lobaka tinate eleki tina na tina kolanda peka Fabrigas te pour hériter à Lobaki si ça lobi to yambi yo maboko ko fungama mais musala nde ko vandiso na kati na biso donc so musala vandiso ezate
ouais rapport considérer mutuloko au dit les manzaka te. Merci beaucoup les rois de la forêt et le quoi bongo ngana na ba famille presque ba na mikili comme Domina ma sœur chérie je te salue petite sœur propre à poser Mobutu donc cousine nanga et na pesi mbote Domina merci pour les habits à moi moni bilamba sepeli donc Domina ba na poto ya pongé lié là moi ça bienvenue Lio Tanjoli donc famille peneza na mikili mais grâce à les rois de la forêt de toke kuta na bango alors mama bongo et ça la maraté même ngamoko na risir na ngote et ça lui paie bien maestro merci beaucoup musala kakande vendre sabiso na kati musala vendre sabino dit le banzako oti poto bi woni musala maison mais bobo ko pesa biso sale date mais ozali na poto congolais moko lelo asali fierté à musique congolaise et azongisi concert na poto na ni question ba te ko na victoire na répondre na ngote na répondre na ngote parce que la commission bien on répond na ngote question na ba te ko na victoire question yeta ni na poser question allo bo si ça mukasi yo ebité allo ba lelo oyo artiste musicien congolais faut question loba c'est pas réponse na loba artiste musicien congolais on le sali fierté à musique congolaise azongisi concert na poto lui c'est Fally Ipupa handicap la merveille au lelo nous arena en tout cas plus de 40 000 places ba congolais bandimi mindele bandimi concert zongi odile tango moni au va na Paris précisément endroit où le concert ebetami congolais biso se ba ki obetama te ko betama il y avait des rumeurs mais enfin concert ebetami pour na yo dit les manzaka tant que congolaise tant que moto qui n'est mission de service pour na respecter mboka ko loba pour la musique mboka et ça lone bradinga tika na boka na le boss par excellence il s'appelle Boss Ibra à Rolanda biso voilà na boka na nous ya Willy Pensienne président d'homme na Lille aussi et na boka Flavie Pandachou. Merci beaucoup pour tout. Flavie Panda depuis Paris, basalam na yo. Et na boki pe lelo batu nanga pe na zarana bango ba lievenge so papa na grâce dit David Mbadi donc na boki binesika bozali Babi Mukendi Bitangila ils m'ont député et mise en place Christian Massamba Maître Tani Diaka espoir de la République espoir de la République Maître Tani Diaka on te salue et merci infiniment à Dadi les John et Percy Pumbulu merci beaucoup Élisée Bokota Stin maman Mayangani il y a pas de comme toi que mon Dieu te bénisse que mon Dieu te protège Élisée Bokota mon général bien baptisé chez le roi de la forêt poto batuna ki yango outi poto peto zone mbadi en tout cas herba concert ebeta mon poto ngana zaki pe très occupé parce que fallait na kendo tala mambo ba studio au kendela na Paris au to kendela ki to kenda normalement parce que mon roteza album auto que si sango na poto vu que ba featuring ezebele la plupart ba to ça na ba featuring baza na Paris alors na kenda ki to kenda ki poto tala ba salwana to tala ba studio ba studio au place ni to continuer album na biso morote album oyo et relé quand même exact plus que qui vous s'en pipe alors et puis na kenda ki na longwa ki wana comme na Orléans et c'est quand ni to bon il s'appelle ba ndako yango ya musique to yo ba ndenge ni to ko sala na se ba to mona image di banda Orléans et oyo na lobai ki orchestre mbezaki na visa mais sauf que moi to bima ezaki te pour le roi de la forêt a postulé comme mon papa postulé il y a quoi comme orchestre était vu que Hollande il y a propagande awa en plus bana bulungu na yebi déjà que ba voter le roi de la forêt vous comprenez ba pas chopa na pe ba député ba postuler pe donc notre bourgmestre Kalam pe aux AJCK di mai pas postuler la députation ba to ba landela pina ba tcha bango ba tcha ba manzaka place on est ça la bien alors nazaki na tenter Hollande la gauche ou droite en plus pongana ko betelo concert moko lekaki na poto il faut yo moko za déjà na son nango soki yo zo na son concert wana te ngana mona kité na ko beta ngo ndenge ni mais la taliba quelques images et le ngana na déplorer mingi et puis na regretter mingi parce que c'est la musique congolaise to za na posa kate que musique congolaise za na boatima to na dodane soit il faut conseiller les batumi baninga mususu po yo ne faut la place wana non mais problème est ça comment bato ba poussaka yo o tambola na bango mettre fona ba concert bilongi na bango mona na raté moi je pense pas que batunyo ça va tonte salle wana ba eka hotel l'artiste mon non et dans batu misusu ba yemba rapé wana bana ba fanatique na ba kotaki peut-être bana besoin tata emani wana ndenga wanga la ki fleur moi li ba benenge landi ayebi vocal te emani comment tu veux emani wana zela te donc ba muta wanga ni fleur zela on retirer on ba longwa ba dinga o on retirer zela qui se courage yango boma vient so waze ko na martyr outi bando kutana bitumba na nzela oyo ko sinenga l'émission mbadinga est-ce que yebi kenga bitumba ki pa place te mais na bunda te po mutu ba pesa na concert na poto le bodile na linga ko mingi na bayo mukolo bunda mbadinga kanga mango to ve waze kwa na martyr
Kasi qui ça courage te va pesa ka faire dingo. Vous avez un fanatique, un badinga. Parce que vous avez un mouton, vous savez, voilà, on revient. Sikoyo ya wanga na fleur ata mutu moko ngana tango monna lobi boy na sengeli ba ondeka au secours. OK. Eza lokola biso ba téléspectateur o total la mambo bango basala. Et alors on a sengeli bango au secours parce que bango ba ko senga au secours wana te. Que ndeni ba concert minere biso to mona na raté. Ndeni to tsaka ta ba vocalité. So boke na TV boko expliquer concert wana ndengeni. Parce que pour vous expliquer loko yo zalaki, il faut amona pour participer qui. Mais bino bote bino ba choriste to éviter. Ils a église ya nini toni. Bango ba yembité ni vocal ni komona ni koyemba. Est-ce que yo yebi sans sa concert ekozala? Comment les invités peuvent prendre la place ya ba col orchestre? Tout le temps c'est l'invité qui vient au bazar ba otira ba otamba yemba. Mais après na ba studio bango mutu bazarate. Ba 1 heure 2 heures ba ninga balamuka po ba kene ba tsata ba voix na nini na kerango. Ba invité wana bazarate. Alors tant ba concert a bongo zo bete faut ko tira ba pe espace ba yemba ka eza utile. Donc yo c'est pelité pour ba invité. Na bo yemba tendeni. Bo yemba tendeni. Hein? Pourquoi m'a tendeni? Pourquoi m'a danser kaka? Et simbite? C'est comme kamba bongo. Neti ba biso boto ba biso ba média. To kola boto lobby. Mais ce que tango le kana te so le ko nié mutu na biso moto zalene. O mona te ngatanga la lobby na ko loba. Fivete ba lobby mura lobby malika lobby. Na to ko loba te poani parce que choka ki biso. Ozo mona mais na temps normal le temps que tozaka batu et puis toza ba téléspectateur au total en net tout linga question. Linga pour la dire les mandats. Alors et l'autre on ça moi défaut par rapport à artiste. Donc il faut faire émerger les musiciens. Tu bien aller au Fabricaz à Missa va Monsieur Belé. Ce n'est pas que pas Zaïka yemo Fabricaz non. Fabricaz a comprendre que bateau na bango bango ba accompagner nga. Ceux qui na limité lobi na zaka na bango na ça les fonds na pesa ba mande mu album ba ko ke ne ba sali carrière na bango. L'autre comment le Fabricaz za à Missa va Monsieur Belé. Alors tant on ça les logo tant qu'il leader. Pas logo na yo et ça la solide. Soit tu vas comprendre ni ça là. Il faut bateau yo za na bango. Bango ba émerger. C'est pas les ba inviter ba na orchestre na bango ba na comprendre. Na bien. Bon na concert na ba maemba ite. Te après maemba ki. Après maembi. Mina après maemba ki. Ba wayo bazali awa, aemba ki. Après maembi. Aemba ina stade. C'est l'invité qui prend les DJ Abdul pa beta ki, Petit Fali pa beta ki. Nga ba combo. Nga solandema. Boyo tanga Abraham eza combo te. Oh. Yo c'est là ba promotion ba to ba futa mbonga libanga. On entend bateau marambo de réel au bateau bango bakokolo baté. Quand on dit qu'on passe à la télé pour faire la promotion et que l'accent makambo autant ça bien té. Bango bakokolo bango té. Bango ba nga ko finga bateau. Laurent Soso ko kwa ya lobi eloko na ye ala mungi maman oyo ko finga mais la poto ke o sa nini. Hein? Boko ko ça même pas analyse ya concert na bino moko. Faut faire de l'analyse comme ça pour ça. Pour mbalassima ba oyo zo sala ke bato e déranger bango ato kota so concert wana te concert na Londres bazali 8 na kota so concert ba concert mon ba beta ba mission ba yemba raté et on décourager pour les fanatiques maintenant bato baza rapproche faut so la mambo so la né ngwana et c'est que Laurent Soko kwa sali vidéo na yo ko finga est-ce que musique ngwana arena ngwana non baza censé pe ya ko sala promotion pe ko loba makambo ko bongisa bango lobby ndeti biso to uti ba poto boy poto yebi ko loba mambo to loba za bien. Merci beaucoup téléviseur za ngodi le manzaka ata concert wana tangi bana beta bazali une église na kende ko dia communion osama na catholique te na kende ko dia communion église à Macron Macron za pasteur te pasteur mne comme église ni côté nyongwa comme église macroniste dit le manzaka inos ba beta lobby na Belgique et puis na Rebo. Rebo déjà innocent photo 40 000 visas. Total na liste de souka parce que innocent doit faire partie dans Azur Rebo. Rebo ça mon affaire. OK. Donc innocent ça mon famille. Azur Rebo. Ça bimi. Oh babimi mabe. Babimi mabe. Pas sur bimi. Na bimi mabe. O tu ne m'envoyer innocent. Salut mon vieux il pas. Mais innocent bien affaire na papa. Ta place à bimi. Na tu ne innocent bien affaire na. C'est pas papa. Arobenga nani mukolo nani dynastie nani innocent arobenga mukolo dynastie nani fais rigoler arobenga papa c'est musicien collègue moi cite Rebo auta papa il ne veut pas faire le oui m'ta pesa moi c'est au table roloba bon so Rebo faire bien ça Rebo te innocent nga mona Rebo bon faire m'ta pesa Rebo maman na ngai mbadinga batabadodan Nabi innocent na mona ndako pa lingi na kata ndako où est le problème. Merci beaucoup innocent na mona ndako sana ngashke odile manzaka. Tata moi ça bana na ya zobota pour reboza biso. Ah ou c'est pas cheta. Merci on revient. Bon faut la vidéo mais cheta ebo yemba.
Fouta la vidéo moko sali na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire place avec. Félicitations à Cheta Kalo Dozara wapelo bala fait. Et le 25 décembre. Et le 25 novembre. Malelo ba comment aussi à ma biso moto pesa bango be espace. Kala wana ozalaka wapi? Olobelaka wera po biso peto ka guto ya peto lobela. Wengelinga kaka bongo. Tala zela mukolo fera ozwa pena temps. Alongola kubanga akepene pa wera ndenge héritier kenda. Yo comprendre. Merci beaucoup. Merci c'est le loco. Voilà. Merci te. Bah merci no bande le bon bande to bande émission. C'est là on solo là. Merci nyango ça toi. Na biboyi. Mukolo fera rotel mapena ke pa wera. Bakutani bo mukile moni pena ne bakutana héritier. Yo comprendre. T'as la vidéo à celle na Côte d'Ivoire. Moni level na ngonde pesi. Voilà. Eza ok bien. Ok bien. Neti ba biso ko to pe sincèrement peut to yebe to ça peut promotion ya dynastie parce que le papi ka colle ayema na papa moko na musique au permettre té aux orchestres comme ça que tianze mon orchestre na ba muso zarate mais oui relax la grandeur ya kimotima malamu azala so écoute on dit la tinde dit les potes une semaine beta tour visa na eza nango okende air olingi mais kende nanu obeta na tour na poto po o futa ngwa misu c'est que combien de fois bateau peut ba contribuer ndeti ba faire bateau tout wana na kotanga ba Didier Lacoste voilà ba miel de son ba kabose bulembi bango tout wana kabose bulembi na peso ba asenga cadeau na memela ke recado petit carton cadeau mo comprendre que te na kolela la sous cadeau te leki na biso dit les manzaka zali comprendre ka kolela cadeau na miso ba te poso le cadeau benganga o comprendre voilà et ça biso bien OK so faire ba kutana les rois de la forêt jour on a que style muso changer la musique et là changer mais ça na ba doda na ba rebi le seul eloko ko buka makambo wana ezaka ke rencontre ya bango mibale au mona mukili ndenge ko telema vidéo wana sali bien kala oyo soka bana ko sa ba vidéo ndenge wana ko lobela le roi de la forêt bien bongo yebisanga odi le manzaka tanga ko mono bien te na TV ndeni ngana na na délégation nsima nga oh le songa na lingi mutu bango pe ba olinga ye ndenga mo pe le roi de la forêt ndenga moko bato ba monaka ke il était mutu liboso a yebisa ke tchanzem na franc congolais a gagné ba yuma poigné pour ya ma franc congolais bango ba yeba 25 ans c'est là bango ba yeba ya ma franc congolais bango ba yeba te bazo Chabert mais bazara pe na ba leader na bango ba ko isa on ba yeba franc congolais mais tant que bazana volonté wana te il faut la yeba franc congolais alors muto ya leki son na bata ebele ya malamu totalaka malamu mingi ndenge nzamba batela biso po atalaka pe babolamu mabe na carrière ko kontaka ngo te po eko nuire carrière yo bule ke mutu asalinga mabe obosani bolamu batu bakotala mabe na ete bakotala ka bolamu na parce que grâce na ende plus soto sanini to se retrouver. Merci beaucoup Odi le Manzaka TV Zarango, nous sommes arrivés précisément Olivier Lobi na wenge pika pende aebisa mela bouton na wenge pika pende so piki pende te lobi olongwe OK na yo simbité oye kozongela biso awera mabe to weba mambo wana ti. Merci beaucoup je salue mon vieux Yves Pan et Araïs Yves Pan merci de la foi de la ngate boke boso boniko obo ki ozaki zela ko se sanga bote à plateau nanga Grimace il est un coup bibon na mission au téléma émission mon mais so un coup gilet ou bien piscinette au téléma voilà il était de la partie il s'appelle le professeur de ses élèves, Yves Pani. Merci pour ton assistance. Voilà. Merci pour tout. Et mise en place, Mouna. Merci beaucoup pour ton assistance. Mouna Mundonge. Mouna Mundonge. Lui, c'est mon bébé, mon loulou. Il y a des bangas depuis Paris qui ne pas comprendre. Voilà. Biso to considérer bateau va considérer biso Mouna je t'aime beaucoup yoyebi et merci beaucoup à Fenech Kazaki na aéroport nga nazaki te erona balaki na merveille la Kams. Merci beaucoup pour la volonté wana mais jour au boya qui ezaki jour biso to ya quitté donc yoyebi chef yoyebi na lelo fort donc merci beaucoup à tout le monde bato CP en mboka maintenant na boki bato te oboka bato merci Araïs lelo oyo tout le monde en réalisation malamu et salama na de la foi grâce à lui merci à Montréal grâce à réalisateur pas comme les autres merci beaucoup d'être avec nous et télévision Ngonga je salue Déborah Foura Lados nous parlons d'Hélène Munganga merci à vous merci beaucoup à Trésor Onema Onemasca, merci infiniment pour tout. Merci beaucoup à papa Alain Milungo. Merci beaucoup à Fifi. Merci beaucoup à Nelly Denago. Merci à toi. Merci à Reki Iyele, mon bébé, mon loulou. Merci beaucoup à Reki Iyele. Merci à Sexo Gang. Bango bazaki wana nde bazaki wana des fois terre so babi na pesi ordre litoe longwe quand on a bon aéroport wana voilà des fois terre Sexo Gang wana na biso photo na Kevin Cheval ayebisa yo mona ba chuchu na te bazaki na ba mabango mamoto comme na yango wana donc Sexo Gang
En tout cas, merci beaucoup pour la volonté de l'accès qui type dans ma belle aéroport à Naleli quoi, na pesi bino basalam et merci beaucoup à tout le monde bato balinga odi le manzaka lelo to boki pena bato ba yamba biso na poto batakisha ça to zarana bino R2 ya Roger ni wa bambote na yo il y a des données ima misingwangwa na ose l'appel il y a des données ima misingwangwa et pourquoi pas Weya les palais trois fois Bobali Weya les palais on te sali oyebi Moutambo a couvert raté Timbato, Zelapna appelle na yo les palais na commis déjà et merci beaucoup à tout le monde voilà. Merci à madame Gisèle Fouri la Pénaplitra. Gisèle Fouri Yoyebi donc la plus belle femme Gisèle Fouri. Mon numéro de téléphone c'est plus de 143 89 85 85 ou 2 fois 351. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bon s'abonner. Guy Malela, le boss. Merci pour ton assistance dans Paris. Guy Malela, le boss, le patron par excellence. Merci beaucoup Yaya. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup à Mamoulouba, Odile Manzara Yeyo, au Monia Zongi déjà. Merci à vous. Mamoulouba, salam na yo yebi. Voilà. Merci, nous sommes arrivés précisément à la fin. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, de votre frère Dieu merci Mbadinga, together. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas yaban Africa. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, même américain. Yaka Odegiste Foufou. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois. USA. Et Sikawapi Ogokuta Meni Lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba yako mweta pilipili. Mpakasa na Mosaka basambwisa yango na ngai. Tunanga nini ya? Musique douce okolia okomela. Kasi kobosana te karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa yaga olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia kania oyoki omoni o comprendre Simba Kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous allons na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour nous ça bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en amaluku bandevonyo so ba yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto koteka awa c'est la dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai et rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué
Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche elongo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir ya 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile asilisi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Kin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.